Voilà mes amis de WhatsApp, je suis de retour. Nasi bomona ki mikolo yo mwa kimia moko pendant 3 semaines oyo mwa kimia moko boyezalaki na banda okota vraiment mingi tele koloba te ke ngape na bosa na kibino na bosa ni bino te Karine Ibangu yangu yayo yangwana azalaki chaque fois ko benga maman na moni YouTube ezo fonctionner te problème eza nini boyebika babizi yango ya mikilo ndenge ezalakati bongo te na pesi bino mbote na ye lisusu donc mikolo nyonso tu na vandaki na yoki ba voix ba message ya la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise na zwala ki bino yango na baki lelonga pe na kotika bino te mais ngana ko bando chela yo kaka na kochela bino moko bo se décider bino moko kaka ndenge tolobaka bo sali ba feedback na bino bo che ba commentaire na bino côté o eza malamu to tiango ba point to avancer côté eza mabe bolobi po to bongisa po musala na biso ekende malamu na pesi la voix pe lisusu mbote koleka makasi nga wana na bino toza na ba voix ba message ya la voix to kolanda ngonga na bino ensemble toyo kamakambu nini oyo la voix alobeli biso pona 25 minutes ya pamba alors tolanda biso nyonso tout. Merci beaucoup. Bonjour très chers compatriotes. C'est votre frère La Voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Aujourd'hui c'est le 14 octobre 2025. J'apprécie bon mardi à tous les Congolais qui sont dans la diaspora et dans mon pays. Un jour le peuple vaincra, un jour tous les larmes que nous sommes à faire, et aussi là, les choses vont changer d'une manière ou d'une autre. La nuit finira toujours à céder la journée et c'est cas. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire les choses. Je peux dire d'une manière ou d'une autre que je ne peux pas lâcher la grappe au président de la République. Cela veut dire que je ne peux pas le laisser tranquille parce qu'il est en train de diriger mon pays. Alors, si quelque chose qui ne marche pas, je le dirai haut et fort. Si quelque chose marche, je le dirai. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que je ne lâcherai jamais la grappe au président de la République. Voilà. Je veux dire, je ne peux pas le laisser tranquille d'une manière ou d'une autre. Qu'il fait du bien, je le dirai. S'il fait du mal, je le dirai. Parce qu'il est toujours là. Le président fondateur n'est pas seul que le peut rien avec l'appui de tout son peuple. Ça veut dire que nous sommes là pour appuyer notre président Tshilombo Tshisekedi. Vous savez, les parents congolais, ils ont l'habitude, soit moi na sali malamu, à l'obarate, à ovanda peigné, mais soit sali mabé, à quoi moi na maman, tala moi na maman au sala. Or, ce qu'on appelle en anglais feedback. Feedback sali, au sala, au lobby, au moi na sali, pour commisser, au lobby mabé, au lexé malamu. Pour moi na yiba, mabé zanini, malamu zanini. Alors, surtout comme les parents, les Congolais n'ont pas l'habitude là, parce que papa n'a pas de feedback, voilà le problème. Congolais comme ça, mais ce qui est indi, il faut la météo du solo ya Mobutu, azole kana mangengenge oh bine lolo comment on s'appelle mais mangengenge utapi. Un jour je vais essayer de vous parler sur mangengenge. Alors mangengenge c'est qui tourbillon moko, ah tourbillon ça veut dire maïzo baluka na sezo zinzabatu. Alors ils pour les kana faut chambongo. So ko chambongo te ko lekate. Mutasi sangenge wana spirituellement parlant c'était Mobutu. Or ça n'a rien à voir avec la magie. Ça n'a rien à voir avec les danser qui moko bine la maille, au bine la bibine milima pour les gars. Et ça question esprit. Tant que vous avez pas d'amitié, parce que c'est mis que ce qui est il faut dire bon, il y a des gens qui pour l'unité. Ce qui est au comme nous on est bien monté. Alors, sur les canaux pirogue, tellement tourbilleux c'est qui m'a cassé mingi au melayo. Mais sur Bokimbongo, avec la force que vous avez, avec la mentalité que vous avez eue parce que vous avez donné l'argent, c'est ça. Nous serons dans Moutou, ouais, nous serons dans Moutou. Sur Moutou les plus forces au monde à Makambo, ça vous allez bien. N'ayez qu'au sein de la présidente de la République, merci mingi. Merci à trop nanengo petit dollar. De l'eau, bande kolanga na ngalo babelo moko na mokili sone na mutakufite baseka kaite batutu baseka ki franc congolais mais le franc congolais nzamba élevé devant dollar. Dieu va vous élever devant vos ennemis comme il a élevé le franc congolais devant le dollar. De l'eau so pesi mo si dollar azo finga oh dollar ba ko mo luka dollar ba zo mo na ensuite. Le dollar est comme une valeur sauté franc congolais comme une valeur. Le président de la République son excellence Tshilombo
La Seigneur sous merci. Mais tant qu'on Kabila côté de pouvoir, au côté de dollar à 16. Alors, qui dit c'est la bisotina c'est à 16. Que vous êtes capable de le faire. C'est la raison pour laquelle on dit attends à dire la Koussouka dans le barak qui dit bénisse les Congolais qui te protège parce que n'a pas encore utile dans la société la biso. Vous savez ce qu'on appelle chronovore. Chronovore, ça veut dire non chronovore. Cela veut dire quoi? En définition, une personne qui passe tout son temps inutilement à faire des choses inutiles. C'est ce qu'on appelle chronovore. Il est trop chronovore. Et nous, on par là. Le peuple congolais, ce sont des peuples chronovores. Ils passent leur temps dans les choses futiles, au lieu de passer leur temps pour les choses du pays, au monde à Bango. Par exemple, typique et simple, Congolais au monde est toujours dans Facebook, WhatsApp, les réseaux sociaux, journée Mbeneki, à l'équipe sous comment il s'appelle, le qu'on a betaka pour un match pour les Congolais, c'est comme le roi Missala Congolais a foutu 500 francs à gagner match, à gagner 2000 toute la journée. Paris. Comme parier pour la bon. Alors, ce sont les peuples chronovores. Je répète, hein, le peuple congolais, ce sont les peuples chronovores. Comment on peut faire pour tout le peuple n'a chronovorien? Cela veut dire, parce que ça est le communauté, n'a répété. Le mot chronovore, cela veut dire une personne ou deux personnes ou un peuple qui passe leur temps inutilement à faire des choses inutiles. Or, le pays avance, la génération grandisse. Qu'est-ce que nous devons faire, président de la République? n'a aucune explication sur la main tendue sur le mesure de la menthe religieuse. Quel que soit le durée de la nuit, la journée finira toujours à apparaître. Kagame décret de force à Okende. C'est ça que j'ai dit tout et fort. Pour moi, il y a un pasteur rwandais qui a répondu. Mes amis de WhatsApp, boyoki makambwango, makambonga na yebisa kabino la voix. Ye, to yebite soki ye na fati ba osa la course côté ya ba mo Konovo. Eh, mama nanga ye, si nga na yebisa kabino ke tango tozolanda makambo la voix, tozalaka na papier na biki. Eza na biloko mususu oyebite oko apprendre ango kaka na kati na ba chaîne YouTube yango zoko mona. Mes amis de WhatsApp aboya na yekocha oyo la voix à lobi Konovo ba message o ezanga mutuna makolo biloko eza intéressé te pona vie ya mutu, biloko eza ko éduquer te, biloko eza social te, biloko eza sociable te, mutu aza comment dirais-je azali responsable te na makambo na ye quoi. Donc ndenge tozomona makambo buzoba nde mutu aza intéressé nango, mais oyo vraiment eza ya malamu bato ba s'intéressaka na yango te. En tout cas la voix Nzambe a continué toujours na kopambola yo parce que komona koyela kabiso ba moboye eza na bato ebele o pe batanga soit disant bazo ba diplôme ebele bayaka na ba message ya boyete ba professeur mususu pe batangisa baya na ba mo ya boyete. Alors cerveau na biso ezaka toujours na posa ya kotanga ka chaque fois. Il faut totanga ka mingi po ela musa cerveau ya mutu kolinga te oya kozwa Alzheimer aprende oye bakolobake na koti na moma wana na banjo bosa na makambu te. La voix lobi ke batu o baza ba carnivore baza ko sala ba makambu o eza inutile mabe bakomisi yango malamu ekomi mabe epa na bango. Donc bazo tia batu na kati ya distraction. Ya toko suka wapinga na bino tozo continuer na ba message na biso. Merci la voix ngape na bakisi momo ko lisusu na kati ya dictionnaire na ngai. Merci beaucoup, tozo continuer. Le président de la République en lui disant que président merci mingi na main tendue na yo. C'est ça que je dis. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Personnellement parlant, je n'ai pas de problème avec les Rwandais. Si j'ai un problème, c'est avec le gouvernement rwandais. Et je pose la question au Rwandais en français. Et si vous voulez que je parle en anglais, je le dirai. Je vais essayer de vous parler en anglais et en français. What's Kagame gonna leave like a legacy to you, Rwandese people? That's my question. I repeat my question.
what Mr. Kagame will leave as a legacy to you, Rwandese people. Je vais essayer de dire en français. Qu'est-ce que Kagame va léguer aux Rwandais après sa mort? Vous savez ce qui s'est passé en Antananarivo, c'est la capitale de Madagascar. La capitale de l'île Maurice, c'est Port-Louis. Alors Madagascar, ça doit être la 4e île la plus grande du monde après Australie, toutes les îles là. Madagascar, ça doit être la 4e île plus grande du monde. Le président, il s'appelait il y a une génération qui vient de sortir partout dans le monde qu'on appelle la génération Z, la génération connectée. Voilà ce que j'aimerais, aurait d'être la génération carnivore. Cette génération est connectée là, et ça l'a mis au Maroc, et ça l'a mis le président qui parce que les peuples ont souffrir. Les gens de Madagascar, ce sont les Malgaches, les habitants de Madagascar, ce sont les Malgaches. Ce peuple-là va vivre dans Zobi. Zobi est en forme et en gombe. Bazan pas rwandais. Bango pas na bango bomono mutuben. Zobi na bango kubuma été gombe na bango. Fi na bango zang c'est pas gombe. Et c'est un jour je vais essayer de vous expliquer l'histoire de le peuple malgache d'où il sort. Aujourd'hui, je vois les Indiens qui nous tuent le Congolais. Ils ont oublié qu'il y a la diaspora congolaise, il y a plein. La diaspora indienne, partout dans le monde. Partout, surtout en Afrique. Vous savez l'histoire de monsieur Amin, Idi Amin. Pourquoi Bengana est indien? Ils étaient seulement 60 000. Mais c'est pas l'économie parce que Anglais va comprendre que dans 1945-40, après la Deuxième Guerre mondiale, va exporter les Indiens, va importer les Indiens, va aller en Ouganda, va aider, va vendre. Mais le problème est quoi? C'est que l'économie, il y a Ouganda, capitale Ouganda, les années, Kampala. Parce que l'économie, il y a Kampala, jusqu'à ce que Balinko Balala n'a pas de noir. Bon, bah, le bazar, peuple à part. Il y a un moment où il y a un bon, mais puis nous voulons que vous avez Ougandais, blanc ou indien, la peau rouge. Comment vous voulez pas se mélanger avec nous alors? Vous devez quitter le pays dans 72 heures. Bah, indien, bazar partout. Diaspora indienne, et ça, na Congo et Pelé. Diaspora indienne, et ça, na île de Seychelles. Diaspora indienne, et ça, na Kenya. Diaspora congolaise, indienne, et ça, na Burundi. Et bazar partout. Bazar partout. Le monde change, ce que j'appelle la globalisation du monde ou la mondialisation. Mais nous, les Noirs, malchanceux que nous sommes, je m'arrête là. Le président de la République n'a pas étendu sur Rwanda. Et puis, la stratégie, la stratégie, toujours ça paye. N'a pas un tel. Rwanda a fini, mais au ministère de la mission. Mais il y a une question mon président. Parce que la stratégie, vous avez vraiment stratégie. Bon, tant que vous n'avez pas l'explication, je ne sais pas comment vous avez aimé votre femme, Maman Denis Nyakero. Au salaire, il y a des stratégies qui ont salon. C'est certain que on a Maman Denis à Londres, femme quoi, Care House, parce que ça a maison de retraite. Dans sa talon, il y a 4 bons talons, mais demi-talons, Simon talon. Donc, si vous avez un gratte, on a posé dans la stratégie. Tout le monde qui est au bon moment, c'est pas porte. Vous avez des fleurs. Donc, nous avons un petit peu de 6 mois qui ont gratte à Nabaja. Au petit 6 mois qui ont boudé, boudé, bacha, mayonnaise, bacha, boudé, bacha. So, zongi susumuke, vous avez déjà papa là. So, petit susumuke, mandindi. Oui, mandindi président. Libre bacha kango, bacha kango. Je sais pas, le peuple congolais qui sont des amis de Maroc. Libre moto sur ma récréation, bacha kango, boudé, soupe, il y a. Mes amis de WhatsApp, en tout cas, la voix. En tout cas, que terme moko boye que Dieu protège les peuples congolais, qu'il protège Fachi, ablo moko bongo. Si konga pena lobani ne pa na yo, nzambe pe apambola yo. Comment okoki kovanda osala ba émission na ba idée ya modèle aboye? Pourquoi okoki kovanda osala ba idée ya ba idée ya modèle aboye oya na yango? Oui, tokoko seka, mais eza capital. Eza mayele moko oyo mutu azako analyser. Azoko sala analyse ya mutu wana. Balobaka soko vandi pembe na mikolo
soko za mwana muke il faut lingo koma na âge wana pe soko ke kota bana mike olingi obenda bango pembeni na yo il faut yo pe omikita na niveau na bango po omema bango. C'est ça qu'on appelle analyse. Muta osala analyse ya comportement ya façon ya vie ya eloko muta zolinga asala. C'est ça. Donc opposer bango question prise ya biso pe yangwane ye ya ba mes amis de WhatsApp pe toko linga pe to yeba ya solo la voix cosité azalaki na système nini na likambu ya mandindi lipa wana soki muto aliango te na Congo c'est que aza congolais te bongo te mes amis de WhatsApp c'est que muto wana aza congolais te muto aza congolais 100% alia mandindi wana na récréation atoza no mwana mukonzi bano banda ko yana ba voiture lokola bana ya po biso zaki na biso bana ya batu kaka mais bango bazalaki bana ya biso o tokola na bana ya batu to banda ko lia mandindi wana so babwaki kaka soupe wana ezalaki poso ngulu pete so babwaki oka likola lipe lembi wana ngai na Astrid Nganda Musuku na Canada na pesi yo mbote aya la voix pardon oyo bimisa biso ba secret mususu oyo okay muta sekia komiti na suka ya solo donc Fatia zalaki stratège ayeba ki ndenge ya kolingela mama Denise kote na ocha komatete ngache na ka komatete kota mandindi pona yebi yango Astrid oyebi yango ti Nicole Ngandu oyebi yango ti tozo continuer ya ngulu batu kisangona pozo ya ngulu ese ki eka bazali ko tokisangona ko posongo zakana bakinoa bazo tokisangona manzana ako posongo ezakana mafuta nango deja la voix wasuka na makambu ako posongo ezaka deja na mafuta wana siko mafuta na soke elembi nango lisusu epanzani lisusu na kata soupe oya tomate na pilipili bachili bino guya bongo ya nido mutonga teka za poso ngulu salite libela me ndenge tolela ka lokona poza ki poso ngulu bacha pilipili so lipa osimi lipa kiti na gauche na droite elembi tout ça stratégie de notre président de la République Chilombo to ka kaninga mama de dispona ko pona poza muta ba stratégie yo ebiki ka kaninga kote alors lipa ngo beza ki ebo mulezo bachengo vraiment ko la voix yebi o mona kote moko zo sala ko lezo kweya aïe, ce n'est pas ça. Oh là 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 là. Merci mingi la voix. Au moni, mes amis de WhatsApp, mon aïe sarabino koseka ezalaka bien makasi. To comme un système lokola ba pasteur te alingi azoteya alingi amata lokola yende yesu te. Tango zo sala likambu, sala kana ba aventure, yango mona batu mususu je pousse ni bozo comprendre mutu azana ba ridité boendengeni parce que mutu wana amesana na koseka nandimite même la voix na katanda kuna ye na famille na ye bazana problème parce que maloba o ya zala kanango na si vraiment famille na ye baza erré na makambo ya salaka po non ti oya ko beta biso likambo mandindi oya ko bimisa likambo ya Fatia azana stratégie eza makambo to continuer na biso kaka tendre bien pour biser soba diamonte ce que nous tourne na mega dans le film olinga mama Denise Deni na pas stratégie pour stratégie na kaka oyela mandindi oyela ngulu wana oyela gratana oyela papala oyela milika nido oyela milika nido ko tuté la voix milika nido ko tuté pour milika nido ezalaki na ba famille babandaki kozwa tant tozalaka bana ya batu nde to banda ko mela pe banido wana metango bambongo eko moko ya pasi to ko mena biso kaka tia rouge o to benga tia masuba to ke nango kaka bongo eloko vomeza capitale lisusu gratana mais na uto ko yakisha sawa na kalate na wana gratana ngo na liango lisusu na bulu ya wana en tout cas la voix la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. En tout cas, yayo pe vraiment yangwana nzambe a continuer toujours na kopambola yo na maloba na yo vraiment.
parce que eza vraiment zo ko édifier biso makasi mingi tozo zonga na sima o ba bengi yango ke répertoire donc ozo zonga ozo mimona esiko uta na esiko ozo kende ndenge oyebisi Fachi alingelaki mama Denise na façon nini mbadi akota ngote bambo bakanga na entonnoir auto benga wana le ko les retour ba papier wana to so bela funa si papier sa kasima c'est vous embêter na éviter alors j'ose croire avec vos stratégies ça va réussir j'ose croire pour réussir ça qui a bon on est ça qui maman Denise Mandini et puis je me rappelle encore je suis certain de ma stratégie na yo on laisse maman Denise libre batia 5 glaces la récréation président de la République aux hommes de stratégie vana na yo wana nyozo kozanga mbongo ya rocha bude na kata liba tuka tokola bien tozaka na ba boule moko ko ya biso moko mais yango nde sali le peuple congolais bazale la voix merci mingi yango nde sala biso tozala toko m'appelle lelo batu toko bakomi pe ko citer biso na ba bureau moko boye na ba mikili mususu quoi en tout cas nzamba pambola yo kaka ndengo lobaka ke nzamba pambola soki ba congolais a protéger Tshisekedi yango na kaka tozongeli yo pe lisusu nzamba continue ko pambolo acha maloba malamu na kati na yo merci to continuer na sinyo merci na oyo sala je pense que mon colonel a parlé de sala mais ce qui est en vous le président de la République là je vous vois manquer ya communication na peuple na yo tout ce qui makasi y compris moi personnellement parlant on imagine jusqu'à humiliation pour été mutazo finga biso mutabo miso pendant 32 ans 30 ans donc 3 décennies pour nous tendre mais de faire quoi mais là tu un peu de l'eau dans le vin la stratégie nous t'ont expliqué par la Belgique je pense que vous allez réussir avec ça mais le problème est Simba sur les qui sera les responsables voilà le problème qui est là on te soutient là je te tutoie on te soutient le président de la République sans blague. Vous savez comment je vous aime. À chaque de mes yeux, ceux qui naissent dans le barak, qui Dieu bénisse les Congolais qui te protègent. Dans le barak, n'a répété les yo, président de la République. Donc on a retiré le ballon que Dieu te protège. C'est une mission que j'ai. Je n'ai pas envie de mais j'avais dit, je l'ai dit fort, je ne suis pas l'homme de Dieu. Mais Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Dans la monara vinayo, naïb sakayo. Je suis la première personne qui t'avait fait confiance. Excusez-moi de vous tutoyer. En vous disant que président, je vous fais confiance. À cette époque-là, vous avez dit placebo. Vous avez dit Moutoumou, Baïbeka, vous avez dit Moutoumou, Chinarambo, Yoane, ce qui passe à Konsuka. Presse, Naïbisakayo, Nazolo Banayo, Naboulou Barana, Beno Matoui, Machi, Yom Tolongola, Kagame. Là, degré ou de force, vous allez partir avec lui. Degré ou de force, d'une l'autre. Yom Tolongola, Kagame. Négocier ça, une stratégie, voilà. Bible qui dira une chose arrive sans que l'Éternel le retourne. Prise dans le bien ou bien. Ça a tout fort, tout possible. Au long la peuple congolais, la jeunesse congolaise n'a rien. Cela veut dire ce sont les peuples, ce sont voilà. La jeunesse chronovore. Vous comprenez? Voilà. S'il vous plaît, je ne vous laisserai jamais la grappe jusqu'à ce que au Sala Oyo, la Bengalio mission. C'est ça. Je jure fidélité et je vais protéger la constitution. La constitution, c'est qu'il faut qu'il y ait un emploi. La constitution, c'est qu'il y a un peuple. La constitution, c'est qu'il y a une mission. Zambé a Pambolayo, que Dieu bénisse les Congolais, qui vous protège. C'était votre frère, la foi qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Je vous aime. Waouh! En tout cas, na singa na bino tozokoma na suka ya émission na biso tobandaki na ebandeli la voix ayaki pona ko féliciter Fachi be pona likambu ya dollar ndenge tomoni dollar ezo kende na kokita tomoni la voix ayaki ayeko pesa ye ba merci quoi wana eloko wana eleki nyoso pe eleki mutuya na kati ya yango wana nyoso tu ngai pe na lobi ke na ko tshela bino lisusu mwandambu ya ba video na asike bosi botali tali bomoni yango pe ba o pe nanu bayebite na ko tshela bino tolanda biso nyoso tu ndambu toyeba
dollar na biso ezokende na dimension nini. Pe asengi lisusu na ya na Faci Beton ke atala abwaka misu na jeunesse na biso eloko wana na sepeli nango makasi mingi koleka malgré to sekeli kamba ba mandindi mapa na lipa nani lipa na senglas na kati ba gratana ba nido ndenge ni Faci bandai ko kocha mama Denise Litoyi azalaki na ba stratégie belé quoi wana la voix de mutalobinga ya batute mais oyeye ko toucher nga na suka na yango la voix ayebisio ke papa bwaka misu côté ya ba jeune ba komi na esprit oyo ye moko a surnommé yango to alobi yango ke carnivore yangwana te yangwana kaka donc alobi ke bazo sala ba makambo oyo eza inutile o bazo yeba te ke baza akanta te quoi akanta donc eza responsabilité pour mutu yaza akante bo aza mutu oyo azo yeba oyo wapi eza mabe oyo wapi eza malamu ayebi ke mabe soko sali yango bakokanga yo malamu soko sali yango et produire yo lisusu na succès koleka mingi koleka o avance okay la voix merci mingi nasi ke Faci be ayoki nasir teke Faci kolinga atika yango bongo makambu pe evanda kaka ndenge evandi wana en tout cas que Dieu te bénisse aussi apambola yo vraiment na makambu oyo nyonso to bo excuser nga nazana libanda nazana moi temps ya repos bon mona ba fatigue zoleka batu pe bazoleka donc c'est toujours comme ça chez nous c'est toujours comme ça ezala toujours bongo to sala musala bongo nzambe apambola la voix apesa ye lisusu mayele koleka mingi makasi koleka nazo tchela bino lisusu moi eloko moko ya muke soki pe to kolanda ngo soki pe komona na awa en tout cas na ebité soki ekomona na bientôt mekanon makambo a dollar angwa. Congolais, regardez bien, le président est monté en haut du dollar comme un plombier qui veut couper l'eau. Les mamans crient Lozo et Kita. Même les étudiants dansent, car maintenant 10 dollars c'est 24 000. On peut au moins manger sans calculatrice. Vive le franc congolais. Voilà, tozela nazo bongisango lisusu to mekana nukotala na position ni tokoyi kochela yango po to landango et sala biso nyonso tout bien. Malamu mingi koleka. Merci bozela to tiango na mpandi o mususu. Le Congolais, regardez bien, le président est monté en haut du dollar comme un plombier qui veut couper l'eau. Les mamans crient Lozo et Kita. Même les étudiants dansent, car maintenant 10 dollars c'est 24 000. On peut au moins manger sans calculatrice. Vive le franc congolais. Matin à l'église, na économie à Congo et Biki. Mais les lots. Toi, na biso euti na 29 et comme il a 24. Au lieu d'opposer à ce pays-là, babandi kolel. Kambu ya tonde makambu. Bomoni to esike utaki na esike zokende. Nga sikone nga kina bakisa eloko moko na loba eloko moko. Oui, namoni dollar ekiti. Ba franc ezomata. Est-ce que question nanga eza biloko pe eza ya kokita parce que ce biloko etikali na prix wana donc c'est-à-dire eza jemoko boye salami na se wana yango te mes amis de WhatsApp biso pe bato ya YouTube oyo to lingi ba analyse makambo oui tangu mbongo ezokita biloko pe il faut ekita biloko il faut ezala na se ya to ya mbongo oyo bato bazo simba na maboko parce que soki biloko ekiti te donc c'est-à-dire ba commerçant batikalika na prix na bango wana donc biloko il faut ekita biloko nyonso bato bazo kolia ba courant ezala mai ezala nyonso oyo ezoteka mawana il faut ekita po esala équilibre to balance na mbongo oyo mutu azozwa to sala calcul ngana bino bolobi ke ekiti soki na 18 na 18 wana yo ke kosomba eloko eza lokola 10 dollars ekiti na 18 to sali bongo 10 dollars to eke na 18 mais oke kosomba eloko il faut bakisa te pourquoi on a 10 dollars n'est-ce pas pour biloko échanger te biloko etikali kaka na prix wana président na ministre ya budget
na ministre ya transport, na ministre ya économie, bo mekana okotala bo sala calcul côté wana. To boto sa ila bino ba calcul pour bato pe basala finance bazali. O bazo comprendre pe stratégie bazali. Alors to bo union so ko exposer ngo boye na miso batu po ekomake peuple ya kolamuka na côté moko boye et ça la malamu te quoi. Alors nzambe apambola bino journée kitoko, week-end kitoko, nga wana na tiki binote, to bandi, bo aimer, liker et partager, surtout bo sanate, na ko abonner na chaîne na biso ko senga bino crayon te, bikite, marqueur te, eloko te, ezaka ka musapina yo, okoti, côté bakoma abonné o s'abonner place wana ok côté ya signe ya notification o ezaka ngonga nganga lokola ngonga ya catholique o cliquer place wana et ko aider biso nyo surtout malamu koleka. Merci beaucoup, to monani lisusu, à la prochaine et bye bye.